va s'élever comment? Ne perds pas confiance. Kozang eligate. Yeba ke il est là présent. Atana okomi na suka. Yene moninga malamu. Akosimba ona loboko. Atam pepetelemi. Akosimba ona loboko. Sache-le bien, dans ce monde, il y a quelqu'un qui surmonte notre destruction. Lorsqu'on manque, tant keleli, atele makamoto asuka. J'aime comme Jacob, alobi, nakotika yote, kinoko sale langa, kinoko pambolanga, ata osali nini, nakotika yote. J'aimerais encore te dire aussi, toi aussi, kotika Yesu te, kangamana Yesu. Yende longa, yende makasi, yende simbaka, yende tombolaka. Même si ozana na niveau moko te na bato baza pene na yo, yeba kenzambaza, il est capable de retombola yo. Atombola David, cet homme qui venait auta na samba kuna, esika moto yeba kate, na samba kuna, yeba to ba yeba keka banyama. Mais je vais te dire, cache-toi, abatoba ebate ke osakuna na poko alelo, il est capable ya kokomisa yo bisika bato mususu bakomate. David akoma na esika oyo bato bakanaki te, même ses frères propres banimaka te, mais ce soir c'est Dieu là peut encore faire. Yesu yokoki kosala na ngai. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Ce soir, ils ont une soirée comme madame Ponayo. Sache-le bien que plusieurs personnes, tu n'as rien payé.
tu n'as rien donné comme quelque chose. Donc, il faut que tu ne le côté, mais ce Dieu-là te protège. Combien il t'aime, combien il a laissé tout, il t'a choisi. Il a dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Donc, je t'ai établi le prophète des nations. Ce soir, je vais te dire quoi? Dieu t'avait choisi dès que tu étais dans le ventre de ta maman. Dieu t'avait choisi. C'est pour cela, ce soir, je veux que nous puissions adorer l'Éternel. Ensemble avec moi, on peut chanter ensemble et puis monter dans une autre dimension, là où Dieu nous entend. Ce soir, c'est une soirée de miracles pour toi et pour moi. Ce soir, je ne suis pas venu pour tout ça, la sokini nango, mais la belle mine de poney bisok. Ce Dieu-là est tellement merveilleux. Namokilo yo muto mosusa koki koyebisa o ayebiso eloko mais akoki ko réaliser te. Mais notre Dieu est carrément asala makambo na lolenge na ye soki nga na yo tozope mana poko lelo a combien plus forte les hommes asali nga na yo apesi nga na yo makasi oyo toza nango euti epa na nga te euti epa baboti na nga kutu bazata na ngolu moko te ya kopesa ngai bomoi lelo. Qu'est-ce que la Bible me dit dans Ecclésiaste 8:8? La Bible me dit quoi? L'homme n'est pas le maître de son souffle. Carrément, toi aussi tel que tu es là, tu n'es pas le maître de ton souffle. N'a pourquoi lelo? Je veux juste que toi adorer Nzambe ensemble. Et l'ongo n'a pourquoi lelo? C'est le frère Clément. N'a pourquoi lelo na lingi tomata na dimension mususu. To koma na dimension mususu Nzambe azozelela biso. Amina ngai Yesu yo ya na yeli bosuna yo kopesa yo matoni ona yo sali bona ngai lelo ye ngai nazalaka mota kokufa kasi yo telemi yo pesitina lelo ye yango na yemi neze mamote mama ami fidèle Yesu ami fidèle ya moninga malamu Yesu moninga malamu ya atako baninga batika kinga Yesu ami fidèle ya moninga nangai ya tangonyosa seyo Yesu zame awanga nakangate atangai nazangi lelo papota ya mote mananga yo kausi yango Yesu nazala kikati na pasi yo tikaki ngate Yesu nangayo amoninga nangai yatango nyoso seyo Yesu zambalola nangai nazalaki kati na pasi yo tikaki ngate Yesu bapota ya motema na ngai yo kausi yango ya yo nazalaki kati na pasi yo tikaki ngate ata mopepe telemi likolo na mai ngai na bangate yone moninga malamu moninga bomwana Yesu yo atana banga na ngate papa kosi manga na loboko ye na ngai moninga na Yesu yone moninga na ya awanga na kangate hatangai na zangi yo bapota ya motema na ngai yo kausi yango Yesu papa kotika ngate na kweya na se ema kotika ngate na sila na ngai mokilo etoni na mapasi mokilo etoni na minoko sokotini ngana kosuka na zama lelo na zama yawe yo Yesu ni mangalelo na fanatana makolo na yo moninga malamu moninga bumwa
koluma sola kopolanga na zalo Pilakanyo sobalaka ki Yesu kelingana soni Kasimo kozimo papekisi 5e jour nangai Nalilita Nakoma ki koluma sola kopolanga na zalo Pilakanyo sobalaka ki Yesu kelingana soni Kasimo kozimo papekisi Bizoli nangai etanga lisusu Abekisi babasi nyonso Abekisi minyoko Abekisi kozanga nangai Abekisi nyonso nangai Papa bana Papa bana Yanti paso Olongoli sono Papa bana adi bazo ma olongoli soni na koma ki kolma sola kopolanga na zalo pinakana sobala ka ki Yesu kelinga na soni asimo konzi mukwa pekisi 5e jour nangai nalilita Yesu na koma ki kolma sola kopolanga na zalo Kano sobala kaki Yesu kelinga na soni Asimo konzi oya ni miba pasina ngaya ya yo Ya Yesu Ah God ina stay na maye na mana na maye na wonele Imana ye na mana yo na ya na mana ya na stay na bana ya Imana na mana ya Apana nga Yesu moningana nga yeyo atipazona nga yo papa bana na ngai Yesu yone molingi molongoli pasi na ngai mosali bolamu yoya mosali bolamu yone mosali bolamu na ngai ayelo kola jobe na koloba mon rédacteur est vivant il se lèvera les derniers atabi tu metele me belle Même si le combat s'est levé comment, ne perds pas confiance. Kozang eligate, yeba ke il est là présent. Atana okomina suka, yene moninga malamu. Akosimba ona loboko, atam pepetelemi, akosimba ona loboko. Sachez-le bien, dans ce monde, il y a quelqu'un qui surmonte notre destruction. Lorsqu'on manque, tant keleli, atele makamoto asuka. J'aime comme Jacob, alobi, nakotika yote, kinoko sale langa, kinoko pambola ngai, ata osali ndenge nini, nakotika yote. J'aime encore te dire aussi, toi aussi, kotika Yesu te, kangama na Yesu. Yende longa, yende makasi, yende simbaka, yende tombolaka. Même si ozana na niveau moko te na bato baza pene na yo, yeba kenzamba baza, il est capable de retombola yo. Atombola David, cet homme qui venait auta na samba kuna, esika moto yeba kate, na samba kuna, yeba to ba yeba keka banyama. Mais je vais te dire, cache-toi, abatoba yebate ke osakuna na poko alelo il est capable ya kokomisa yo bisika bato mususu bakomate. David akoma na esika oyo bato bakanaki te, même ses frères propres banimaka te, mais ce soir ce Dieu là peut encore faire. Yesu yokoki kosala na ngai Papa na ngai yo
Tingami Katina Kolo, ce soir, la présence en Zambé, et le comment t'étais les maka. Rien ne présiste. N'a pas si na yo. Ah, na minyoko na yo. Et le côté qui côté les Zambé, na Zambé wana tombola yo. Là où tu me suives, et c'est gagnant sur ça. Laisse que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Zambwa Simbara Israël, na makasi nenyoso. Ah, Zambwa Natala libota na yo. Zamba na simba libota na yo. Zamba na kangolo na malade zobela. Na poko lelo, mosusu lokola Yesu azalite. Il y a que c'est lui. Oh ya koki ko changer situation na yo. Mais na poko lelo, ah na zoe bisao, zamba na sunga yo. Fani na ngwene yo. Yo bongi na kemo ya e. Matisa ngani susu. Rejoignez-nous sur notre chaîne UHP TV, notre chaîne YouTube. Là, vous allez nous trouver, il y a tout. Et puis notre contact, c'est plus 243 85 10 75 383. Je recommence, plus 243 85 10 77 383. De partout que vous êtes, par ces numéros, vous allez nous rejoindre facilement. Et sur notre page Facebook, Clément Kamouleta, donc je suis là disponible pour vous, pour tous vos messages. Envoyez-moi vos messages, je suis dispo pour répondre à cela. Et pour, si vous voulez aussi nous inviter quelque part avec tous nos amis de posternés, nous sommes là disponibles pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. La pokwa lelo, ouais l'équipe présente sans amésalité. La ligne que vous allez na kimia, zamba bate la bino na pokwa lelo. Que les bontés soient avec vous. La pokwa lelo, qui met à mola na bino. C'est le frère Clément. Na pokwa lelo partout aux Olandangai, aux Anaposa Nangai, Komelanga sur notre page Clément Kamouleta, sur Instagram Clément Kamouleta, sur TikTok et Telegram. Donc contactez-nous, on est disponible.